La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Après liwa ya Madame Elombe bandeko nanga nazotikela bino bolanda video oyo bozomona bandeko baleli ba parents baleli video oyo eza en direct ya école epai wapi oyo Madame Elombe abandaki kotangisa epesi pasi pe mawa en tout cas nouvelle oyo eza nouvelle moko epesi bato ebele pasi nouvelle oyo est déranger vraiment population nouvelle oyo est déranger peuple congolais mobimba toza vraiment na pasi bozomona jeune fille wana sima mwana classe azolela Madame Elombe oyo auti ko tika biso. Alors bonjour bonsoir na bandeko bolanda Xile Botelwa TV mbote na bino esika bozali kaka na sango o biso nyonso toyebi nouvelle oyo ya pasi oyo ekomela kibiso pona mama na biso mama Elombe yango toye lisusu liboso na bino pona ko partager yango elongo na bino nyonso bandeko bozo komela biso bawo bozo tunaka mama Elombe akufi na nini eza problème nini alors jusqu'à présent liwa na ye batumsu balobi ke batela ki e poison batumsu balobi ke babwakela ki e mbasu donc ba makambu eza tellement ebele na réseaux sociaux mais solo ba information eza kaka ke jalousie ekotaki na musala o abandaki kosala biso nyonso toyebi madame oyo asali musala na ye na motema moko asali vraiment musala na ye na motema bolingo atangisi bana na ye na motema bolingo motema vraiment moko o biso nyonso toyebi alors eza pasi pe mawa mingi na otikela bino tolanda na no video oyo après to repousser na lisusu après pona kosala analyse na biso kaka ndenge ezalaka so ezambala liboso koti na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker partager na Facebook partager na WhatsApp et puis partager biso na Messenger alors tolanda nanu témoignage ya ba parents témoignage ya école témoignage ya ba voisins et pas yoapi o mama Elombe azalaki ko fréquenter mingi ndeko nanga tango zo s'abonner ko bosa na te activer cloche ya notification pour yango nde ko permettre tango tokoyela bino vraie cause ya liwana bolanda biso esika nyonso bokozala bo excuser na makelele vraiment nazana bébé bo comprendre biso kaka ndenge ezalaka alors aimez vidéo tolanda tina suka après tokozonga tolanda Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka biente awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Na musala na ye en tout cas sepela kwa musala musala ne kwa kolonga bana ba stress ali ngaiteke mwana utana ndaku so mwana utindaku azana na mawa to mwana moka seka kate asolola kate aza mwana moka azala na bizale moko toka ya kokangama atuni bana tititi na ngo ay kozwa maîtrise ya ko ba ko solola pe na bana
alakisaka bana bien abimisaka bana asekisaka bana ndenge akosala bana na kati ya récréation soki totali na tiktok ndenge asalaka kasi alakisaka ndenge kosukola bilamba mpe na kati ya classe ne soki okoti obeti kokoko ye moko akoloba wi te kaka mwana classe moto akoloba wi ntango oya okoma wana mosusu akofungola porte oyo andimaki te oyo akofungola porte motu mosusu élève mosusu moto akofungola porte le élève wana akosisa kofungola porte ile ya kotelema fille mosusu akoyamba bino mwa bango batelemi bakopesa yo moto okotaki para na bonjour le bakosisa kopesa yo bonjour omona kaka mama ye moko mpe ye abimi avanda na suka omona le mosu alongwe na suka kuna ye abandi kosola nana mais en tout cas aza mwana na ngai na kati ya école mpe église na biso CPK yo en tout cas azali mwana mwasi moko de kimia na sepeli na ye me mawa na ngai ezali ete aza oyo ngai nazali moko aza kokola moko ya aza moko yanga oyo azali vraiment mwana mpenza azalaki soki nake kosomba biloko ayaka mpe asombaka mpe ayambaka nga bien donc en tout cas mwana mwasi wana soki akufi nzambe ayamba kaka eloko mosusu te kolobeza te donc toregrete ke tozangi eloko moko asali nano eloko oyo aleki nango te matière oyo azalaki nango na kati ya motu nyonso akei nango toyebi te soki mayele yango akokende kopesa na mabele soki okende kopesa place nini en tout cas ayebi komema bana vraiment na dimension moko ya longola bana vraiment na kati ya souci oyo bana bazanga babosi bana bazanga bapara bana mosusu bazanga na bandako babetaka bango bamema bango na lolenge nini mais azongisaka bana vraiment na kati ya kimia en tout cas madame Elomba aza mama moko bien nzamba batela. Merci. Papa Obakisa. Oui. Moi, je suis son collègue. Nous sommes vraiment de la même direction de l'EP7 Yolo Sud. Je suis titulaire de la 5e année. Moi, je réponds au nom de M. Richard Manzano. Malgré que nous avions déjà eu les informations de son état, qu'il est toujours malade, il a été à l'hôpital une fois, il l'a fait retourner à la maison. Bon, les maladies vraiment ne sont pas... Puisque dorénavant on parlait de cancer des seins, et par après on entendait toujours que nous il est malade, il est à l'hôpital, et on n'a pas vraiment précisé le nom de la maladie. Donc jusque là, c'est aujourd'hui où nous venons d'accueillir un peu ces messages-là, brusquement que nous, à partir de 12 heures, que non, Elombe vient de vous quitter. C'est pourquoi nous sommes en train de traîner ici. Nous avions envoyé une délégation là-bas pour qu'on aille un peu confirmer si c'est sûr ou pas. Mais on vient de nous dire que non, elle nous a quittés. Donc que son âme repose un peu, puisque la mort est certaine. Merci. Toza toujours na ba maman Robakisani pour na descendre madame Elombe. Na madame Elombe te. Elomba sunginga na bananga. Ko bana bano bazalaki na 6e. Baki premier CEO. Ko banda o batikali awa 5. Asaleli biso adresse scolaire. Apesi biso basaki bakaye biloko nyonso lo moko ya kozangisa te. Aye kosisa ye libanda lobi mama Nicolas. Na obina ane loka olubate nzamba tombola yo abakisa yo kokene ndo akeinde ay malade ke kuswaye eza pe nzela biso nyonso po asali ye mabe akuta na peka na selon les informations bela ki début l'information na yebite ya to bando mona ka ye lisusu azoya te so to tuni ma madame odeyo azobela nzoto bouger ye o kisa ye depuis quand la rentrée scolaire quand la rentrée scolaire abanda ipe kotangisa bandi soki une semaine mbala moko balobi azobela. Toza na Yolo Sud bilomo mozomona bato batondi madame Elombe akufi ba mama anga bo bakelo koloba ça fait déjà 36 ans na yebi ngatanga mission yo bakoteka ka spaghetti spaghetti nanga papa madame wana do madame sociale ayepa tangia ozo papa mingi ndenge madame Elombe akei to esalinga pasi tokolinga toke hotel o aza na ye bien o aza na ye ndako moke aza na ya mokole tokoma mokole boye lelo toyoka madame Elombe akufi boye esali biso pasi mingi na banzala nyonso tozomona nde bana baolela baparent baolela po mwana wana azalaki sociale
eloko nini yo koloba na ye lobaka po biso baoyo mesala biso kosenga te ke mpo na mwa yo moto ya mari ndeni ya mari somataji ozomona donc nzambe abate aka molimo. Merci. Madame Elombe. C'est vraiment tout. La Madame Elombe. Madame Mboma. Mboma Gabouya, c'est moi madame. Oh, c'est Mboma. Madame Tobadjane Mabé. Madame Tobadjane Mabé. Madame Tobadjane Mabé, madame. Madame, il fait si tu peux ça encore des négatifs, comment on va faire? Voilà, tout ça a mis chaud, nous avons un bateau plein. Liwa, Madame Elombe touché tout le monde. Ma maman battait kakawa. Bana la bango batangaka. Bazole la vraiment Madame Elombe. Vraiment, tout ça. École baro tangisa. Michoni. Yangoana. Tout ça a mis chaud. Eza Michoni esika Madame Elombe abakotangisa awa esika Madame Elombe abakotangisa tout le monde bazolela vraiment Madame Elombe, tout le monde bazolela Madame Elombe. Après ça, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ceux qui a moni mukolo a telemi a vandia au télématique à mukolo place. Abana ko laksa bana ndenge ba bosaka na tongo, ndenge ba sukolaka, ndenge ba ba notion ya kala oto yebaka na kele bana ko enseigne biso nde Mama Elombe abana ko laksa yango bana. Donc ayebana kina angle wana lelo yo yi surpris ya koyoka ete akufi nini. Donc comme le tout ça la reportage awa pour ko lakisa bino réellement école wa bana ko tangisa et puis tout le mois awa pour nanda ko iska wapi akufeli selon l'information zu awa sur place Mama Elombe akufi selon collègue na ya lobi que non azala qui semblerait avec un cancer de sein nous va lobi a un problème au motema nous sommes lobi akufi donc raison ali kili que ko bima vous voyez ma précision en mot tant de commencer sur place les familles na bango ba ko précision akufeli nini lekaki depuis combien de temps oyo yé a maladie bana ko déranger et les roni ni na liwa donc que les sur place vous accompagner na mona oyo élève bana ko bakino bana ko encadrer en école ba Mama Elombe bana ko encadrer mona moko boya moi si bana ko encadrer en école amona bana ko lela et sa mère est décédée. Alors partagez cette vidéo et pour appuyer sur tout il est là même biso to santé moi ya zéro en miss et quand on la biso moyen à ça la fonctionnalité est décidé alors c'est ce que je vais tout l'année. Voilà, tous en a venu. Siko tozo kene na ndaku ya Madame Elombe. Na ndaku ne na ngiringiri. Tozo kene Vraiment epesi pasi bandeko nanga epesi pasi bomoni lolenge ba mama bazolela bomoni lolenge batu baleli biso nyonso tolingaki Madame Elombe oyo à travers musala na ye o abandaki ko sala aza mutu oyo a servi biso vraiment alingaki bana na biso akotisi bana ebele na ekoli oye abandaki ko tangisa façon na ye ya kotangisa eza penza façon moko oyo ezongisi ba enseignant ba enseignant to pe ba enseignante ebele na kolinga vraiment musala na bango eza na bato ebele ba bandeli su kolinga musala ya ki enseignante ba parents ebele ba banda kolinga te ba na bango bazala ba enseignant ou ba enseignante mais à travers Madame Elombe en tout cas à travers kotangisa na ye à travers gentillesse na ye nde bato ebele ba pesi lisusu musala ki enseignant valeur wana to ba vérité wana vraiment to ba vérité que à travers ye musala oyo ezu valeur mais to ebité peuple congolais motema ngo ya biso ya mabe e utaka wapi
eutaka wapi bandeko na nga ntango ozosabone activer cloche ya notification na 21h tokozala kuna na matanga epai wapi oyo mama elombe azalaki kovanda tokoya kopartage na bino kokabola bavideo ya mawa toluka tokóma sur le terrain toyela bino bavideo toyeba eloko nini nani oyo aza na nsima ya liwa oyo mboka na biso tolingi bato malamu te Congolais motema mabe jalousie ezokota na bandeko na biso ya bakongolais tolingi bato malamu te nga lobaka lelo osali kisi oluki oboma muninga me yo okozwa esika na ye te moto aluki aboma mama elombe lelo okotangisa na place na ye te okotangisa na place na ye te nde tozoyoka bandeko mosusu bazoloba ke no oyo ezalaki alingaki mobali ya bato alingaki mobali ya bato mokolo mobali nde asali ye bongo yaya okoboma moninga no mwasi mpo na mobali okoboma moninga no mwasi mpo na mobali bongo soki mobali yango alingeli yo 5 makangu okobomaka 5 personnes yango wana mpo na mobali yango moko wana de mpo na mobali yango moko yo bando obomaka na yo bandeko na yo ya basi oyo obomi oyo obomi oyo obomi oyo mpo na mobali tokoki jamais koboma na biso mpo na mobali jamais okokoma motema mabe ya koboma nde mpo na oyo ya mwasi mpo na mobali mwasi aza na avenir oyo aza na bana classe ebele oyo ye atangisaka oyo aza na bato oyo ye asokipaka na bango obomi moninga na age ya 28 yaya okotikala libende te na mokili soki eza mpenza ya solo nde tozoyokaka o ndeko moko nde abomi ye mpo alingaki mobali na ye yaya obomi moninga mpo na mobali otikala libende te na mokili okotikala libende te mobali yango tokobetelaka tolo mibali yango azaka ki alingi aye nde mobali yo koyokela pasi obomeli na ndeko no mwasi en tout cas epesi pasi mpe mawa soki mpe eza kaka nde bazolobake batielaki ye poison eza mpenza motema mabe boyokeli madame motema mabe yango nini kapo akomi kokutana na babeda shu kapo akomi kokutana na basule kauka madame atikala ta kokende poto te ke oyo tomona o sule kauka sali ye visa ake poto totikali komona yango te motema pasi yango ya nini boyokeli mwana mwasi oyo batie ata ministre te akomi ata ministre ya jeunesse te akomi ata boyeboye te motema pasi ya nini motema mabe ya nini mamo apesi pasi mama elombe oyo alelisi baparent ebele mama elombe oyo alelisi baconnaissance peuple congolais toza motema malamu ndeko abomi ye na miniti oyo avandi mpe kimi alobi ye azwi obomi moninga omoni ndenge internet eleli moninga ovandi kimi na ndako na olobi azwi me toyeba lobi eza ya nzambe liwa ya mama elombe epesi biso pasi bandeko na nga na ezolengisa nga nzoto nazoyoka nzoto malili liwa ya mwa mwasi ezosala nga nzoto malili liwa ya mwa mwasi oyo esala nga nzoto malili la famille esala nga nzoto malili ekamusa ngai sangwa maladi toyoki yango te toyoki sangwa maladi te oyo awumeli na maladi toyoki sangwa maladi te ke oyo baya koleka o te abela toyoki yango te botie bana klase na ye wapi boyoki ndenge baparent bazoreklame boyoki bino moko ndenge baparent bazolela toyoki ndenge baparent bazolela totie bana ya mama elombe wapi bana oyo atangisaka bana oyo amipesa mpo na bango baparent oyo basutenaka ye baparent oyo batindaka bana na bango botie bango wapi eza pasi mpe mawa alors bandeko na nga abonnez-vous commentez likez partagez na ba 21h à 21h30 tokoluka tokita sur le terrain tokita sur place tozwa famille na ye tozwa pe intervention ya bandeko mosusu comme ça toyeba eloko nini vraiment oyo ebomi en tout cas tokokita na kauka epai wapi oyo madame elombe azalaka kaka ndenge tolobaka tolingaka toyela bino vérité ya likambo soki tobandi likambo tolingaka toujours tokomisa yango ntina suka mpona koyeba vérité ya likambo alors ntango ozosabone activez biso cloche de notification, aimez vidéo, partagez partout, partagez dans Facebook, partagez dans Messenger, partagez dans WhatsApp, mais kapena ko partager partout poto panza sango ya liwa ya mama na biso et lombe. Nzamba lola pambola bino tokutani na ba 21h kozanga tende kozolanda biso. Activez cloche de notification pour na 21h olanda biso na en direct au tokosala et pas il y a mama et lombe na partiel familial na bango et pas wapi oye azalaki ko vanda. Merci beaucoup tokutani à la prochaine. Bye.
En tout cas, c'est pas mon salaire n'est pas pour le bana bas stress. Ali a été moi na utananda, pour ce moi na utinda ku, azana na mawa, donc mon amour a sécurité, a solo la raté, aza moi amour a zara na bizarre, moi donc ya ko kangama, a tout ni bana titi na ngo ay ko zo maîtrise ya ko ba ko solo la pe na ban. ala kisarabana bien bimi sarabana sekisarabana ndenga kosana bana na kati ya récréation so totali na TikTok ndenga sara na basi bana kosukola bilamba pe na kati ya classe ne soko koto beti kokoko ye moka koloba 8 kama na classe mutakoloba oui tango ya koma wana musto ko funga porte oyo ndima kite oyo ko funga porte mutu mususu élève mususu mutu ko funga la porte l'élève na ko sisa ko funga porte ile ya ko tele ma fille muso ko yamba binyo ma bango ba telemi ba ko pesa yo mutu kota ki para na bonjour le ba ko sisa ko pesa bonjour ko mana ka mama ye moko pa ya bini avana na suko ma le muso longo na suka kuna ye abandi ko sona mais en tout cas ça mwana nangai na kati ya école pe église na biso CPK yo en tout cas azali mwana mwasi moko de Kenya na sepeli na yeme mawa nange ezali ete aza onga nazali moko aza ko moko ya Jésus aza moko yanga oyo azali vraiment mwana penza azala ke soki na ko somba biloko ayaka pe asomba ka pe ayamba kanga bien donc en tout cas mwana mwasi wala soka kufinza mbayamba kaka eloko mosusu tokolesa donc toregrete ke tozangi eloko moko asali nango eloko yali akinango te matière oyo ezalaki nango na kati ya motu nyonso akei nango toyebi te soki mayele yango akokende kopesa na mabele soki okende kopesa place nini en tout cas ayebi komema bana vraiment na dimension moko ya longola bana vraiment na kati ya souci o bana bazanga babosi bana bazanga ba para bana mosusu bazanga banda babetaka bango bamema bango na lolenge nini mais azongisaka bana vraiment na kati ya kimia en tout cas madame Elombaza maman moko bien nzamba batela. Merci. Papa Obakisa. Oui. Moi, je suis son collègue. Nous sommes vraiment de la même direction de l'EP7 Yolo-Sud. Je suis titulaire de la 5e année. Moi, je réponds au nom de M. Richard Manzano. Malgré que nous avions déjà eu les informations de son état, qu'elle est toujours malade, elle a été à l'hôpital une fois, on l'a fait retourner à la maison. Bon, les maladies vraiment ne sont pas... Puisque dorénavant on parlait de cancer des seins, et par après on entendait toujours que nous elle est malade, elle est à l'hôpital, et on n'a pas vraiment précisé le nom de la maladie. Donc jusque là, c'est aujourd'hui où nous venons d'accueillir un peu ces messages-là, brusquement que nous, à partir de 12h, que non, Elombe vient de vous quitter. C'est pourquoi nous sommes en train de traîner. Nous avions envoyé une délégation là-bas pour qu'on aille un peu confirmer si c'est sûr ou pas. Mais on vient de nous dire que non, elle nous a quittés. Donc que son âme repose un peu, puisque la mort est certaine. Merci. Toza toujours na ba maman Robaksani pour na descendre madame Elombe. Na madame Elombe te. Elombe sunginga na bananga. Ko bana bano bazalaki na 6e. Baki premier CEO. Ko banda o batikali awa 5. Asaleli biso entrée scolaire. Apesi biso basaki bakaye biloko nyonso lo moko ya kozangisa te. Aye kosisa ye libanda lobi mama Nicolas. Na obina ne loka olubate nzamba tombola yo abakisa yo kokene ndo akeinde ay malade ke kuswaye eza penzela biso nyonso po asali mabe akuta na peka na selon les informations bela qui début l'information na yebite ya to bando mona ka ye lisusu azoya te so to tuni ma madame odeyo azobela nzoto bouger ye o kusaye depuis quand la rentrée scolaire quand la rentrée scolaire abanda ife kotangisa bandi soki semaine mbala moko balobi azobela. D'accord. Toza na Yolo-Sud bilomo mozomona bato batondi madame Elombe akufi ba mama anga bo bakiselo koloba ça fait déjà 36 ans na yebi na tanga mission yo ba koteka ka spaghetti spaghetti na papa madame wana do madame social ayepa tangia ozo papa mingi ndenge madame Elombe akei
to esalinga pasi tokolinga toke hotele o aza na ye bien o aza na ye ndako moke moke o aza na ya mokole tokoma mokole boye lelo toyoka madame elomba kufi do esali biso pasi mingi na banzala nisi tozomona nde bana baolela baparent baolela po mwana wana azalaki social eloko nini yo koloba na ye lobaka po biso baoyo tomesala biso kosenga te ke mpo na moi yo moto ya mari ndeni ya mari simataiji ozomona donc nzambe abateyaka molimo. Merci. Madame Elombe. C'est vraiment tout. La Madame Elombe. C'est Mboma Gabouya, c'est moi madame. Oh, c'est Mboma. Madame Tobadjane Mabé. Madame Tobadjane Mabé. Madame Tobadjane Mabé, madame. Madame, il y a un festival de poisson en compte de Digatrice, vous pouvez avoir fait. Voilà, tout ça a mis chaud, nous avons un bateau plein. Liwa, Madame Elombe touché tout le monde. Ma maman battait kakawa. Bana la bango batangaka. Bazole la vraiment Madame Elombe. Vraiment, tout ça. École Barotangisa. Michoni. Yangoana. Tout ça a mis chaud. Oza Michoni. Et si la Madame Elombe a barotangisa. Ah ouais. Et si la Madame Elombe a barotangisa. Tout le monde bazole la vraiment Madame Elombe. Tout le monde bazole la Madame Elombe. Après ça, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ceux qui a moni mukolo a telemi avanja ko telemati la mukolo place. Abana ko laksa bana ndenge nini ba bosaka na tongo, ndenge nini ba sukolaka, ndenge nini do ba notion ya kala oto yebaka na kele bana ko enseigne biso nde mama Elombe abana ko laksa yango bana. Donc ayebana ki na angle wana lelo yo yi surpris ya ko yoka ete akufili nini. Donc comme le to la reportage awa pour na ko lakisa bino réellement école wa bana ko tangisa et puis tout le mois awa pour na ndako iska wapi akufeli selon information zu awa sur place Maman Elombe akufi selon collègue Naya lobi tenant azala qui semblerait azala qui na cancer du sein nous va lobi akufi un problème au mutema nous sommes lobi akufi donc raison ali kili que ko bima vous voyez ma précision en gros tant de comment sur place les familles na bango ba précision akufi nini le kaki depuis combien de temps oyo yé a akufi maladie bana ko déranger et les roni ni na liwa donc que les sur place pour accompagner na mona oyo élève bandeko bakino abane ko encadrer en école bote maman Elombe bane ko encadrer mona moko boya moi si bane ko encadrer en école amona bane ko lela que sa mère est décédée. Alors partagez cette vidéo et qu'on va plus surtout lela même biso do santé moi nguma ya zelo na miss et ko tambola biso moya sala ya fonctionnalité qui est décidé. Alors voilà, tous en a venu. Siko tozo kene na ndaku ya Madame Elombe. Na ndaku ne na ngirengire. Tozo kene
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.